beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville, merci Nabafan News surtout. Il y a un groupe cinéma fidèle du Move, il y a Yemoko président fidèle du autrement appelé Motonzambe Kande Robin Nagaye. Gaï fidèle Motonzambe ici. Vraiment, merci beaucoup Malik, vous avez ma palais, vraiment, les besoins de la télévision, le besoin de téléphone, groupe de cinéma fidèle du Move, groupe Tobanaka, Toyebisaka, Tolobaka, Tokosalelaka, Kaka, film ya bien. Tokosalela bino film ya bien, histoire éducative, histoire oyo. Et quand tu copies sa biso leçon na ba société ni bato na bato ba fa partie na bango ya monde zali ndanga ya monde zali musala et groupe cinéma fidèle du Move et le monde artiste non surtout et bazana biso pe op bazana biso te malgré ba empêchement et de monaki na kati ya film na bino fidèle du Lucifer. Merci beaucoup na ba danse vous allez qui vraiment dès le début il y a un film dans la première épisode jusqu'à la fin de notre série fidèle de Lucifer. Vraiment merci beaucoup. Merci na baïbance. Nous avons bien la vie sur tout le monde pour encourager l'issue, pour nous ça va aider la vie, pour nous tirer moi mungu, pour tirer moi pilipili, pour ça en sorte que nous sala toujours sala, tout ça là d'une manière il y a bien pour que nous puissions bénéficier na musala na biso. Vraiment merci na maison de production fidèle de nos productions et lolo et possibilité opportunité à poser la mission sur le plan financier, sur le plan matériel, sur tout le plan. Et merci aussi à Pixel, merci aussi à Moses, merci à Pixel, merci vraiment à toute grande équipe à Pixel. Merci aussi à l'ingénieur Josué Macao, vraiment à Katia Pixel. Merci à mon ingénieur privé, infirmier modeste. Et merci aussi à mon ingénieur Tikata. Vraiment, je vous dis vraiment merci parce que le monde a dit tout ça là qui peut. Tokokisi Mokamu ya réaliser fidèle de Lucifer sans oublier ingénieur massif P YP à Tiaki Pelobo Ronaye na kati ya film fidèle de Lucifer. Et on ne peut pas oublier aussi ingénieur Manix Matungu Mbatable Mutabanda qui filme. Vraiment merci na équipe Wana Mobimba ba salela kibino film na bino fidèle de Lucifer. Tovandi awa pona ko bete la bino na solo ya film na bino. Mais avant de faire la présentation à l'artiste, ingénieur Anne Mabusson m'a fait le premier épisode de l'année. Fidèle Motonzambe Lucifer et comme si Koudang Nabanda Mosala Naza Oyangai na utilité Oyangai Mokilo eza yangai Fidèle Moto Nzambe Lucifer. Et comme itango nasala musala ngai fidèle Lucifer. Pardon, ana kotate pardon, tika ngana zonga nanga pardon, ngana musala nzambe na kotaka siko te pardon, limbisa nga pardon. Kanga munoko.
kosalanga mabe te pardon. Yoka! Kosalanga mabe te pardon. Awa. Pardon. Esika okoti. Pardon. Kosalanga mabe te. Babimaka te. Kosalanga mabe te pardon. Tikanga nazonga na. Yoka! Naboma yo. Okufa. Nakata mtu. Ebinga. Kombo nanga. Lucifer. Pardon papa tikanga nakelanga pardon. Pardon. Ndenge okoti awa. Okobima te. Okomi deja discipline. Tokana kibote zali ka lisungo ebisinga kosunga nga siko komisinga te na musala. Yoka! Lisungi. Ona yebisaki nazosunga yo. Eza awa. Tika nazonga nananga musala nzambe pardon nakotaka te pardon. Yoka! Soki olingi na boma yo. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup na bafani nyonso tout, merci na Brazzaville, merci na bana poto ba ibanso bozala kawana liboso ya chaîne YouTube na bino Fidedi Mauvaise Télévision, vraiment bientôt sur TNT, tozala ka calme. Maramba bien eza awa. Alors sans plus tarder tout kolanda ba image wana bomoni ndenge nini to bandaki filme na biso, mais avant to kota lisusu na ba détail ya filme na limina présenter bino équipe o tozana bango, équipe ya Fidedi Mauvaise, Fidedi Mauvaise ezali groupe cinéma na bino oyo kangi masolo Kinshasa mobimba kande tolobaka basila kala batikala kaka kombo ya pamba Fidedi Mauvaise nde ekangi masolo. Merci beaucoup. Tozo présenter bino awa na plateau na biso tozali surtout na ba artiste na bino. Bonjour. Bonjour président. Kinshasa Brazzaville bazolanda yo balingi bayeba kombo d'abord eza nani avant de présenter oyo eza na kati ya groupe. Merci beaucoup président. Ndé Kinshasa Brazzaville partout au monde otala ngai déjà bazo comprendre wana nani. Pour bato bali ngaité, je réponds au nom du président Mike Griffin, le général Nyakiro Tshisekedi du Balabala grand aigle bec rouge. Donc pour la présentation na ngai. Voilà. On a kati Fidedi Mauvaise Cinéma. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes nombreux. Il y a une évaluation de la film de Nabino, autorité Koussal et Nabino, Fidedi Lucifer. Merci beaucoup. Merci aussi. Nabaïban Soton. Vous êtes toujours dans la TV, vous êtes encouragé. Vous êtes toujours les matés coupés. Parce que Sabino Mouboulou. Président Mike Bifale Aigle. Bazola baningi bayeba na groupe cinéma Fidedi Mauvaise ozana nité oza ko jouer rôle kwa cinéma rôle nini. Merci beaucoup. Merci beaucoup président. Na kati ya groupe cinéma Fidedi Mauvaise président Mike Bifale a joué rôle ya coordonnateur, c'est-à-dire nous coordonner groupe ya cinéma Fidedi Mauvaise sikoyo na kati ya groupe. Donc voilà. Merci beaucoup, président Mike Bifale Aigle. Yenda Zali, le corridor principal du groupe cinéma Fidedi Mauvaise. Vraiment, tu mettez les mabos merci. Si tu as besoin, il y a beaucoup de groupe cinéma Fidedi Mauvaise, aux Ana Poto, aux Ana Kinshasa, aux Ana Brazzaville, et pour le président Mike Bifale, Yende Moutazana, qui tu as coupé ça, pour la Fanda, et pour la Sala, nous Sala Awa, na groupe cinéma Fidedi Mauvaise. Merci beaucoup, président. Merci, président. Bonjour, chef. Bonjour, président. Vous avez été représenté, mais bateau Bazolanda Lolo, Balingi Bakombo Nani. Bakombo artiste Bardoz. Artiste Bardoz. Fidedi Mauvaise. Fidedi Mauvaise. Artiste Bardoz, na kati ya groupe cinéma Fidedi Mauvaise qui peut fonctionner. Dans un cas disciplinaire, il y a groupe. Disciplinaire, il y a groupe. Pour le moment, on a l'intérêt comme étant chef des groupes. Merci beaucoup Kinshasa, je crois que Bolandaki Ndeko Bardoz na kati ya film mais pour le moment na tobeti masula film était azali disciplinaire ya groupe ici vraiment il y a des disciplines normalement si tant nous on a bisu tant nous on a poussa ou na kati ya groupe cinéma Fidedi Mauvaise a osana organisation. Donc il y a un cordon, il y a un disciplinaire, pour ça la peut automatiquement intérimaire, il y a chef de groupe. Donc il pose un andako, on a sima la responsabilité est belée, mais peut-être on a parlé poste il y a chef de groupe toujours le capot de un poste il y a chef de groupe Yaka contacter le président Mike Bifale Azawana
contacter chef Bardos yaka na kati équipe tout ça na besoin na yo. Vraiment merci beaucoup encourager vraiment Kinshasa Brazzaville pense balandaka groupe cinéma Fidèle du Move bazolanda yo balingi bayeba komonani kombo na nga Nzete Moyindo naza actrice simple na Fidèle du Move production. Merci beaucoup maman Nzete Moyindo azali artiste simple na kati ya groupe cinéma Fidèle du Move tubeteli mabo makasi. Bonjour Yaya. Kinshasa Brazzaville bafani bavandi bazolanda yo balingi bayeba kombo nani Fidèle vraiment na groupe cinéma Fidèle du Move qui peut fonctionner. Normalement, c'est quoi qui peut nous fonctionner pour nous artiste. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup, salut chef. Comment on a dit? Comment on a Kimbilikiti. Kimbilikiti. Merci ma frère de dire que vous voyez la Kimbilikiti. Vraiment, attends, maman, donne-moi dans la route à Kimbilikiti. C'est la deux la fin de ma belle. On a filmé Zoya manque de la belle de bonjour. Mais quand un groupe cinéma fait de maison pour qu'il peut fonctionner. Artiste simple. Artiste simple. Merci beaucoup de votre bonjour. Kinshasa Brazzaville bana poto bafani nyonso tu ya groupe cinéma Fidèle du Move bazotala bayeba bakombo nani kombo na arc-en-ciel donc arc-en-ciel ekarambula ndeza yo. Merci beaucoup na groupe cinéma Fidèle du Move oza kooccuper rôle nini caissière ya groupe bongo sa Fidèle du Move. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup. Voilà tuuti na présentation ya baartiste na bino bayebanso bazosala mosala kitoko awa na groupe cinéma Fidèle du Move. Je crois que eza na bafigure oyo bomoni oyo bomonaki na kati ya filme na bino eza mpe na bafigure oyo bomonaki te na kati ya filme na bino me babakisami ezolakisa eke toza grande famille elobi te eke kaka bato bazalaki na filme nde ifo basala évaluation peut-être moi baoccupation peut-être baempêchement yango biso baye toza awa elongo na président Fidèle du autrement appelé Motonzambe ya na bango nyonso tout concurrence ezalaki te parce que tosalaka mosala oyo baotikala jamais kokoka baotikala jamais kosala yango koloba ebele eza important te mais kosala ebele eza important. Tokota na lisolo mpe na mosala oyo groupe cinéma Fidèle du Move esalelaki bino tobetelaki bino lisolo ya baeglise ya communauté oyo bandaki kokambama na pasteur Don de Dieu obomona ye na nouveau film oyo eza koya ya bientôt la mpe bomona esu na kati ya plateau na biso mwa bamoutillage kaka ndenge abondekini mambango etambolaka. Merci beaucoup tobetaki masolo mama arc-en-ciel oyo awuti kose présente ndenge nini Fidèle ayaki kose présente mpona koganye âme ya mama arc-en-ciel mpona kodétruire communauté oyo ebandaki kokambama elongo na pasteur Don de Dieu. Vraiment akotaki na nzela ya mama arc-en-ciel bomoni ndenge nini Fidèle ayaki koputana mama arc-en-ciel aconvaincre mama arc-en-ciel amemi mama arc-en-ciel na kati ya monde na ye ainitie mama arc-en-ciel biloko bozomona yango na bibili mpe bomonaki yango na batelevizio nabi tobosepelaki na yango e mama arc-en-ciel akangaki maboko te leta kotaki na linie ya Fidèle e akendaki mpe kuta convaincre ndenge na biso makabaka ndenge bozomona wana liboso ya batelevizio nabi mpe ndenge bolandaki yango. Vraiment c'est une histoire oyo emarkaki na kati ya groupe cinéma Fidèle du Move. Vraiment tolingi lisusu ingénieur ameka komema biso na partie ya mibale po tokota sikoyo na histoire ya baartiste na bino Bardos oyo aza sur place. Merci beaucoup toketelanga Biso mon cher. Fidèle
nzambe Lucifer. Bana na ngai nazalaka pe naza na esengo tango naza komona bino bana na ngai boza komata pe kokoma bacelebre na mboka oyo eza esengo na ngai. Bardos Egier ngai Fidedi moto nzambe yaya na bango nyonso tu napesi bino bomengo, napesi bino succès pe napesi bino gloire. Lelo bozali compté parmi bastar pe bariche ya mboka oyo. Merci po butu pe na moi boza kotosa ngai pe mibeko na ngai. Merci. Merci JR pour le sacrifice ya mwana omemelaki ngai. Merci Bardos na ndenge ozali toujours kosala mosala na motu na tindelaki yo. Merci. Merci koyo boyoka ngai. Na nyonso bokomi na yango pe oyo bozali nabakisi lisusu eloko moko. Bardos yo kobanda lelo yo Bardos okobanda kobima na batu ya maboma. Kaka ndenge na lobi Bardos andeyo ya PD ozobanda lisusu na batu ya maboma. JR kobanda lelo ozobanda kolia kanyei chaque 12 heures na lobi bien 12 heures yo JR kaka ndenge na lobi yo JR ozobakisa nyei chaque 12 heures yo Bardos nabakisi moto ya liboma et yo JR nabakisi nyei. Pourquoi? Parce que niveau oyo tobandaki tokomi pe na niveau mosusu tokomi na deuxième niveau yango tobakisi deuxième condition kaka ndenge na lobi ngai Fidedi moto nzambe etikali bongo kaka sikoyo pe bozosala yango kaka sikoyo. Merci wana bauti kolanda Bardos jeune oyo azalaki na bamoyen na ye mais aye komikotisa lisusu na kati ya Fidedi Lucifer. Fidedi apesaki ye bacondition vraiment akoki jamais kobima na mwasi na ye, akoki jamais kobota na mwasi na ye ekomaki na niveau ki Fidedi azwi apesi Bardos mwasi ya mobali ya PD bakomi kobima na Bardos et Bardos akomaki na difficulté na mwasi na parce que mwasi na ye amonaki makambo nyonso tu oyo Bardos abandaki kosala. Je crois que Bardos aza na biso awa ye moko abeka koexplike biso ndenge nini azwaki role mpe conseil nini akopesa bango surtout balandaki ye. Merci vraiment président. Vraiment, ils ont vraiment une histoire vraiment tellement vaste, hein? Vraiment vaste. Puis la réalité c'est belé. Pour tout le monde à Mokilia, nagi nanga déjà naba moyen nanga. Nagi nanga quelque chose à vivre parce que tu as pas la master bien. Mais tellement na master baki pembe na ngai ami na ngai JR ko influencer na ya lobi master c'est que tout ça la vraiment c'est la protection si on ça la vraiment c'est on a ta niveau ninga pena Holanda na ko Holanda mingi na ngai wala mingi na ko sina ay ko tsangai na ay mo mangai ta Fidedi. Et pourtant, avant nous
nakobota te wana nakobota te epuis atimeli na susu mpe mwasi ya mobali nabimaka na ye bino momonaki botala bolandaki bino nyonso na tele mpona kaka conseil akoloba na bajeune oyo parce que tozoyoka mingi bajeune mingi oyo bango mopesa bango mosala mambo bango se précipité trop mpona koluka koganie kokatela vie corner eza mabe parce que bomoni nasuka nde lisuti na ngai nabomi na filme nakendaki koboma papa mama nakosa famille na oncle natikaki soka motu te etiki te soka mbongo onza nini poto nayaki na ngai na oyo ya mokie wana famille na ngai bazovanda bien mais nayaki influence mpe baninga ye ozotala biso bafrere na biso bozala motema likolo te oyo nzambe azopesa ya mokie wana content de ce que tu as. Faut pas trop faire d'illusions au bakisa maine na onza baja pesio. C'était juste ça. Merci beaucoup, c'était juste ça pour éclaircir à tous nos téléspectateurs, à tous nos fans. Barbosi azalaki déjà bamongo na yo, ezali tikaka jeune ndenge ozolanda nga obundaka na yo déjà. Mais Barbosi azalaki influencé na camarade na JR parce que JR déjà comme na ba niveau moko boya likolo, maman moke ya Barbosi azalaki vraiment miette. JR a influencé Barbosi nde ekusala sorte que Barbosi asalini aya kolanda na nzela ya Fidèle. Tandis que Barbosi déjà azalaki na problème ya mabota na mwasi na ye. Si côté Fidèle ayo kuta na Barbosi ayo pesa sur Barbosi bikila yake akoki jamais kobima na mwasi na ye. Jamais kobima mwasi na seki makamba kobota da Barbosi na mwasi na ye esili. Donc azalaki toujours obligé ya koyeba na respecter ma loi déjà ya Fidèle parce que Fidèle Lucifer akutaki déjà na kati ya ndako na ndako ne babimaka te ndeko ozolanda biso mpo na leçon na côté ya Barbosi s'il vous plaît moke oyo ozalaka nango mo sanfa oyo nzambe apesa yo mo ndambo oyo ozwaka omesaka libota na yo ndeko na ngai moto akosa yo te moto amemi na bagauche à droite te contente-toi quand ninge star na bino Barbosi alobi na moke oyo yozwaka meka mpe na kosepela na yango kokota de gauche à droite te tala lelo oyo Barbosi famille ezalaki permis aki abomi moko na ye aki abomi papa kulu tuna ye aki ete na niveau yake mwasi ya Barbosi akomaki na nzela ya liwa. Donc diable peut vous influencer bamasa peut influencer amemi mpe na nzela ya monini vi na yo mpe esali nini ebebi. Merci beaucoup bayebanso nayebi ke boza wana mpona kolanda biso tozoyi moke epai ya arc-en-ciel arc-en-ciel ameka koexplike biso role nini oyo yatournaki na kati ya filme Fidèle Lucifer. Ya napesaka conseil bindima ndima oyo ekomisa biso na mpasi nga nafandaki nanga na kati ya ndako namoni eza Fidèle abimeli ngai nazalaki mwasi nazalaki mama mokambi na kati ya eglise lere abimeli ngai nazangaki bakiti nazangaki banini chere ya koteela lere aye nayambi aye neti mutu azoluka lisungi me nasungaki ye nayambi ye na kati ya ndako na nga tofandi tosololi lere ayebisi nga kopesanga makofi mpona kobimisa eglise nayebaki te azalaki lukakisi nandimaki me lere naye kokutana na bandeko na ngai bando travaille na bango bapaster kotinga moko ma paster lere namemi tosololi bango mpe bandimi moko andimaki moko aboyaki lere namemaki ye tokomi na ye nani Fidèle tosololi asolisi ye mpe andimi akomisi biso na temple nakomi deja na temple moya nandima eza te naye kondima moto tozalaki ne pembeni andimaki mpe nasimbaki kisi nakomi obebisa mabota bato kobebisa bafaya bato makambo ebelebele me nazoteya nga mamo nafandi arc-en-ciel moto botalaka na tembe ngai yo mama na bango charge yaya so ozangi yaya fanda kosenga te kolula eloko moninga te kolula oyo nazalaki nango yango ekomisaki nga mpona koma ndoki na bando bebisa bafaya bato wana eza neti espace topesa nga soko ozangi fanda kolula eloko moninga te
ozana moninga betaka moninga alati kitoko efa nalanda oyo moninga aza kona kati ya ndako nefa nalanda te yaya kolanda te tala lelongai na filme atiko omona makambo ya kitoko o avanse akopesa makambo ozimaka ngayo mama na bango charge oyo nazelaki na moi ya mwasi. Merci beaucoup de votre journaliste. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville, merci bana koto, merci na pense tout. Vous avez vraiment liboso ya la télévision na bino vous avez kolanda groupe na bino na Congo na Kinshasa, Brazzaville partout groupe ezaka moko groupe cinéma fidèle du mauvais balobi basi la kalabatika la kombo ya pamba o akebo ya zengi asila kala atikala ka kombo ya pamba donc fidèle du mauvais mais charge na bino surtout awa ndesika beaucoup ya leçon ya ba film andesika beaucoup za mate ya tolobaki biso tozuka musala ya kolakisa bino ndenge esengeli to vivre na kati ya société. Président groupe ya théâtre zolanda ngai artiste zolanda ngai toza musala po tolakisa public lolenge nini bakoki se comporter bakoki kovivre ndenge nini kolonga na nzela ya mabe mais toza musala te ke tosala batéâtre kobima bétise na kati ya bafamille. Donc groupe oyo ezali groupe oyo bapapa fami na kati ya ndako mami fami na kati ya ndako na bana mutu na mutu azuza leson na ye pasteur azuza leson na ye mosambi azuza leson na ye mutu amelaka masanga azuza leson na ye mutu alokoso ya kolulelula mpe ozozwa leson na yo. Vraiment merci beaucoup président du Fale mekosana public par rapport au film ndenge lekaki selon nous mpe leson nini mpe nini okokobisa bato balandaki. Merci président. Quand on a d'abord côté ça va fanatique pour nous ça là le cinéma la carte ya histoire c'est la carte acteur nous ajouter sur la musique on va utiliser pourquoi on a aidé oui c'est parce que la carte à casting il va être censé être jouer le film de la joie quitter parce que madame vous avez dit tellement belé et puis il faut que ça va faire une chance et pour jouer dans nos charges ma campagne les kaki mais la carte histoire c'est tellement bien tobetaki mingi ndeni mokili eza kobeba ntango so omona bapaster na kati ya église paster akoloba miracle esalemaka nayebi te koma paster wana asalaka bamiracle na ye paster aza na mbongo ebele yebi te koma paster wana aza na mbongo na ye yango biso mpe bandimi oyo boyetala ngai toyebaka église nini ya osambela église eza conviction d'abord motema na eza d'abord temple ya Saint-Esprit. Et ce qui est s'associer dans les années entre eux et motema na eux ndamba ngidi sika ni roba no sangana baninga pour les bonnes lieux à l'isanga et sumaka quelque part juste de voter bandeko les jeunes les tontons na ebi ki mbo za pasi na ebi ko développer siko za mukua misali za tena moka ndio kwa itomba ni mtu sanité pour tout ça la nyosho mais zaki mboka ezopela oui là on le sait mais à la communauté presque partout au monde pour nous gagner le temps il faut nous par là nous banini nous avons pas pamola il peut venir sur la carte dans le sata il peut venir sur la carte dans le sifia pour na pamba ma frère rwanda wanganga no volonté na yote na musala na yo bokasi na yo na association ya nzambe na kati etombola efungola. Voilà pourquoi tu as mis un grand conseil dans la mission de Bango, Barbeuse. La mission de à Salanaï, Abou a déjà famille déjà. Il vit aussi un peu bien. Tu vois un peu bien. Mais ce qu'on peut dire comme très bien. Et celle qui a des années à vivre mieux, à comment vivre dans 2 heures. 2 heures pourquoi? Parce qu'à côté de ce sont assinés. À quoi on n'a pas condition. D'ailleurs pourquoi il faut que nous soyons mieux mobile. Nyonso eza ndenge monde etambola bino mpe bandeko mibali mpe wana bandeko na bino mibali badefwa eza makambo malamu te eza d'exemple ya malamu te parce que nzambe asala ye mobali mpo mwana mobali te c'est pour cela ada na souci ya mwasi nde nzambe asalaka yo eve alors biso toza baéducateur tu veux éduquer masse, tu veux évangéliste, tu veux utiliser autrement, tu veux évangéliser la télévision. Il y a un président qui a que Bino, résident, il y a un groupe théâtral,
lelo babétise ezoleka ebele na télévision au lieu de éduquer bino bokomosalela basentiment surtout comédie au lieu de bacomédie ebele na télévision oyebi combien de personnes oyo peuple ya nzambe babungi nzela combien nzambe autilize yo oyo espace na télévision po oyo évangéliser sango na ye azonga na nzela yo komosaka no na espace ya télévision. Et alors tika film oyo Fideli akomi Lucifer ete yo moto ezali na mabe ete yo moto ozoluka nzela ya mabe po okota bafille baparent naobeta se te bota meveye na bana na bino surtout ya basi olinga te mwana ya mwasi akoma na babesoin mosusu mingi ntango aza na mokie nde esika tozobebisa bana na biso ya basi bana biso basi bazobeta bangamu na biso bana bango bazobeta biso bapapa bakobebeka mwana bango bayaya oke eza injuste mwasi ifa betaka ndako ya libala ifa benga mama na ye mama mwana oyo aboti fa ekonataka eza mama na ye mais so mwana konataka notre kote kozala mama seke mokili yango ekindikaka mabe nyonso eza mpona kozanga moyen ya koencadre bajeune fille. Éduquer une femme, c'est éduquer toutes les nations. Voilà autant de choses on a contribuer. Mais, manque de la bête joueur, je vous assure, beaucoup de présidents qui font les grands ailes dans la carte, et on va ramener maman fille. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup, Président. Par rapport à la contribution dans la Mexique. Merci beaucoup. Il nous a tout dit, le cordon, le chef Marc Bifale Aigle, à l'objet déjà, nous surtout, le Bakapé, tous les la Nakoloba, qui groupe cinéma fidèle du Mauve, tous la télévision, pour tout ça, la Bouzoba, et non, tout ça, le groupe Mokoté, tout ça, des tableaux publicité, non, tout ça, le groupe, tout ça, les Moussala, dès le premier épisode jusqu'à la fin, et bateau se retrouver. Bino bateau au pays sur confiance. Bino bateau aussi déjà programme la mission de awa na miel télévision et sur le fenêtre Mauve TV na YouTube na biso. Ah, tozaka wana vraiment vous la carte toujours wana tozaka na ba programme na biso et pour changer pour changer pour chaîne tozaka na deux chaînes tozaka na miel télévision chaque samedi on est toujours dans biso aujourd'hui on a même la journée chaque samedi 21h30 samedi dans biso na 21h30 vous savez vraiment comment ya moto beaucoup mo ya bien au bazar ba film ya bien au président il fallait la cordon au pena chef Bardos il est disciplinaire nous avons pesa pena que notre temps la mena nzela au moment arc-en-ciel grand prêtre mère vous l'avez narré charge à maman le bali na le marque de la tête avec Zoï et sa ville pour la reine mère vraiment merci beaucoup bon monde dans moment de temps monde bon moment de Kimbili et merci je crois que nous sommes ensemble papa bolanda biso bamama bolanda biso na tv ngamona na bino Serge Fidèle di moto nzambe en tout cas bomoni musala pe bozomona musala ndenge tozosalela bino opesa biso confiance yo moto oza na ndako olinga kosala théâtre olinga kosala cinéma olinga mpendake ntango ojoue opesa histoire ya bien contacte biso na numéro wana okutana na président Marc Bifale le coordonnateur ya groupe cinéma Fidèle du Mauve il y a des charges à maman surtout tout en a disciplinaire on a biso Bardos tout en a maman cancer so moni na nzela kana motale bono moment zeta mu zo mona on a bébé Fidéline on a Kimbili qui se vraiment na after c'était Fidèle du Mauve vraiment tout en a bango solo na bango yaka biso recrutement et ça na gratuit au sein de biso de l'Europe et la biso na rien mais pour quoi quand même na mon qu'on va passer ça on a biso voter que la nzela satana et exact on a merci beaucoup
tolingi tozwa mwa liloba na baartiste oyo basalaki bino mosala et surtout na baoyo mpe bazalaki te me bakoza na kati ya groupe na bino na kati ya filme oyo toza kopesa bino mark Elizabeth vraiment nzete ya mwindo moloba mpe bafani balambaki mama nzete ya moyindo conseil nakoki kopesa na biso bato tolaba bino bato bolandaki tozalaka na vie apresse te toyebaka mpe esika tokoki kobondela tobaka mpe kosanga na esika tokoki kosanga ke bakamarade nyonso baza te oyo ya kozala na bango esika nyonso neti pardon soki alandaki bakamarade te balinga okota na nzela kisi te conseil nakoki kopesa kaka bon totambola kaka na kobanga nzambe toyeba oyo nani tokozala na ye oyo nani tokovanda na ye pesa yango wana mpona filme oyo ezoya baliloba mpona filme oyo ezoya marque de la bête bokomona mpe nzeta moyindo lolenge oyo ya kotravaille bokomona mpenza bosepela bozala desi te onalinga nalobaka yango wana merci beaucoup tozana bebe na biso fideli na ye moyi nanga banaki ningo olanda moyi oyo malaya loba mo liloba na bato bazolanda biso toyanola biso filme elekaki merci président film elekaki bino eteyaki bato bazalaka na vie presse bateya bato bazala na vie presse mpo ntango yamonaki kaka ke fidele moko nde alobaki na ye mbala moko ye andimaki proposition oyo aproposaki ye yango etindekamama kansiel etindaki yango wana ye pa ayebisaki makaba yango makaba mpasi po ye na nzela wana yango alandaki mais na vie eza te question moninga propose likambo eza kaka accepte mbala moko ezalaka bongo te il faut raisonner otala lobi na ndenge ye okende conseil napesaka kaka na vie il faut kotika bilandala. Merci beaucoup de notre merci beaucoup. Napesaka toujours merci président ndenge napesanga parole napesaka mpena conseil na bajeune surtout biso bajeune tokóma bilandalanda trop po moningana ala mbongo ebele wana besoin kaka ke oinvie kua eza mabe na nzambe eyaka malemi mbangu pemi oyo kota fulu eloko moko okanaki te mais ozela sikoyo ke action oyo ke film oyo ezoya bomona kimbili kiti marque de la bête bomona ngo bomona sikoyo bamosala oyo esalamaka mais conseil gratuit oyo naopesa bajeune botikana bilandalanda ya mabe fort to prier beaucoup nzambe nde apesaka nzambe nde moto apesaka na nyonso. Merci beaucoup, Kintafa. Merci beaucoup pour cette ville. Je crois que toujours les leçons, toujours les conseils à l'artiste Nabino. Kaka ni tuza kubandila tuzo lo baeke tuza wana pona koeba na côté abiso nous surtout ensemble dans la télévision. Toujours nous faisons biso conférence quand toujours le batuza wana chaque samedi 21h30 et dimanche 16h30. Mercredi aussi tuza wana deux diffusions. Deux rediffusions na diffusion moko groupe na bino tozela bino musala ya côté ya bino na nzela ya télévision président chef cordon mika ko bisa ba bazola na biso programme na biso ya groupe cinéma ba jour ya répétition voilà. Merci beaucoup président. D'abord na profiter na saluer ba la ngai ceux qui ba mona libai na écran boy ba qui bangati ba nyonga merci d'abord na ingénieur Maki Matumu, papa abote biso ingénieur Manix Matumu, ouais vous savez le Moses Djenko, il faut sortir caméra donc merci d'avoir la bienvenue na Kimimba pour la saluer grand prêtre maire la mère de la nation chef de maman China Rambo on mama grand maman donc toi ça là pour la président Mike Bifali na za ndenge na ali abu vraiment maman Mariam merci beaucoup na maman Césarine ya mama Miriam le mama mama Esther le mama na mama Adèle le mama merci beaucoup la famille Bifale Mobimba ainsi que Belvina Bifale Odette Bifale Annie Bifale Irène Bifale Cécile Bifale Bubeste Bifale Alain Bifale
Ninel Bifale, dans tous les Bifale, merci Nabino, sans oublier Mastanangaï Yakati, Mastanangaï Yakati, promo pitcher, le jeune promo de la nation, et David promo aussi, il y a l'école, et nous la grâce, et il y a 100%. Les choses vraiment dépendent de cette pour nous aujourd'hui. Programme Abisso, il y a répétition Isaboué. Tu vois, chaque lundi de 8h à 15h. Adresse dans le Pesati. Tu vois, le sous jeudi de 8h à 14h. Adresse pour dans le Pesati parce que si on appelle ça une campagne, il y a espace. Mais au Bendy Bisso, on a le numéro où ils ont la bande de l'écran. Numéro 1 au Kozoa. Président, au Kozoa Ngai Cordon, au Kozoa disciplinaire. Nous disons ce qu'on y a au Kozoa na 4 numéro 1 parce qu'ils ont le numéro à bureau. Soit au vide transport ici quand nous sommes besoin biso bureau na Kimbanti. Biso bureau na Kimbanti. Il y a un groupe, il n'y a pas de groupe, ils ont un bureau TI. Nous avons un siège social pour permettre aux coloniaux, chercher mon de la bisoté, il faut des transports. Il y a Kimbanti qui est Gilles Saint-Thérèse, il y a Kimbanti qui Pascal, au ville moto et au quartier billet, la même à ta partie à Saint-Thérèse. Moto au quartier billet, la dans l'avenue Moukassa, numéro 14. Au ville moto, dans Saint-Thérèse, il y a billet là et continue à l'avenue Moukassa, numéro 14. Au ville moto à partir il y a Pascal, au lycée moto, on a des billets là. Alors, Mayoti, billet là, aussi dans l'avenue Moukassa, numéro 14. Quand on a Moukassa, les bouchons faisaient un portail à bureau. Au Kituana, il faut un portail autour du bureau. D'ailleurs, tout le monde a fait ça. Tout le monde a bandé les banda. Au continent, quand on a du bureau, tout le monde a un bureau. Au continent, bureau, réception est ouverte et ça va la micro-noche. Réceptionniste à Koyambayou. Aussi, pour donner un lieu, on lui pose un lieu, mais c'est un tournoyant. Tu as posé un lieu, tu as appliqué. Tu as bien lieu, d'ailleurs, dans la carte de réception, je vais te répéter à Mboyingani, lundi, jeudi, mais elle qui n'a pas de répéter à il y a tout ça, ça là. Nous découvrons le nom de l'Angaï. Il y a tout ça, ça là. Fidèle Movi, Aza, Kaka, groupe à théâtre à télé, Bomo, Fidèle Movi, Aza, nous sommes pas ma carte à Vimba. Ça dit exactement quelque chose, ça, théâtre, théâtre, foot à bâtir, oui, théâtre, foot à bâtir, mais au dernier pas. On a un édition. Sur au dernier pas. C'est-à-dire, à la blague, awa eza mayele awa eza volonté awa eza boulot. Merci beaucoup président baprogramme na biso yango wana mingi appel mingi bureau esi bino adresse ya bureau oyo toza na bureau esalaka mikolo nyonso. Merci beaucoup. Merci beaucoup de notre mokonzi chef malheureusement liloba mpona badanse bazolanda mpe baprogramme ya Fidemo production. Merci président. Nous avons accordé à tout le bas pour expliquer biso pour la cadre ya Fidèle Move cinéma na Fidèle Move cinéma tout ça pour la Fidèle Move production et déjà ils ont déjà lancé ouverture dans le bande à partir le 28 ou bien le 1er ou le 2 février, nous maîtrisons nos dates. Mais nous avons lancé beaucoup de la sortie officielle, la campagne pour ça, pour la sortie officielle. C'est moi le cordon de l'agence de production Fidèle Move Production. L'agence Fidèle Move Production, nous avons la sous-branche est belée, l'activité est tellement belée, et puis tous les pays sous la bandi Nicolo, tous les pays rabattu, le président du FAL, le côté le bureau, au Koya s'enregistrer pour le centre de formation. Fidèle Move Center. Il y a représenté la branche belée à formation, tous les esthétique, informatique, la cours de langue. Il y a un capenza, aux ça, coupe couture, ils ont tellement beaucoup, mais sous la zone ça là. Il y a un capenza, il y a de Benibino Boya, parce que il y a un acheté, il y a un limité.
et mutu faut aller pour la chaque année nous que ça la kinda mususu na langue nous que on la pose pour l'esthétique baso on va dans la ndako on la pose pour l'esthétique on la pose pour la couture yaka auto-école pesana auto-école zana yaka il est sur place, on a dit de expliquer comment on remplit une fiche, droit il y a inscription, il y a surtout que ça marche sur place. De l'autre côté, ça nous boyer avant de faire la campagne pour tout ça la sport publicité, on regarde la chaîne la télé, la chaîne de partenaire, au besoin que soit chaîne la biso mialo et le canal, au monde en sport la biso publicitaire, il y a fidèle de nos productions. Merci. Merci beaucoup, Kinshasa. Merci vraiment, s'il vous plaît. Merci, Kobanga, tu as le bibo de la Kawana. Yo, Munoko. Na tante ya kusemezere na yo, wa mwana mukie, wa elorote. Vraiment, bandaka wana la kiso bulu, aux affidés du motonzambe. Yo peux mutoka c'est que tu échoué. Tu kata na te, tu as toujours wana na net télévision. Salam de Moussala ya bien. Tu vas 2025 des années de travail et de réussite. Surtout Kobana Moussala. Merci beaucoup. En tout cas, notre chef, le cordon Mike Abifa, le aigle, cherche la balance surtout le monde. Papa, on a fait plein de solo, na Mike de la bête. Et il y a papa Boulette, le monde nous a. Papa Boulette à la Nigeria, le monde nous dit qu'on a passé à président Mike Aigle. Pour ma il y a Edoshi, le monde nous a. Nous, on va passer à le monde nous a pas cancer. Artiste star groupe Yamoun Yaka Bengabiso. Merci beaucoup. Tobandaki na bino et tokomi na bino na suka. Merci beaucoup, Marc de la Bête à suivre.